Tuzofima bato. Leo ingine chapita ule mbele. Ndio na gari ile mbutoa zote. Jaje tena hivi. Masashi ni ya sasa na mabunduki ni ya sasa. Tuzofima bato. Leo ingine chapita ule mbele. Ndio na gari ile mbutoa zote. Jaje tena hivi. Masashi ni ya sasa na mabunduki ni ya sasa.
bandi tolanda film on a boke nyonso na moni mwana moko ya mwasi ye wana zoya mwana zoya me azomona azaya kolemba seki awuti classe ye wana zokini ndako tolanda film on a boke nyonso ekote ya biso nyonso eza malamu kotangisa mwana ezali bien pour avenir ne ya lobi parents il faut tangisa mwana na eza malamu mingi mwana na biso wana awuti classe azokinde awa mwana azokinde ndako komona eza Sephora mwana ye wana azokinde tomoni mama moko ya zemi ye wana pa azoyela musika mama oyo azemi oyo azokinde wapi tolanda film na bokebi nyonso mama aza ya kolemba penza ye wana azotelema onje mutu aza na pasi ya kobota bandeko tolanda film oyo mama na biso wana aleki mwana na ngai pardon yaka ya pardon mwana na ngai mwana ngoko sunga ngato sombela ngata mayo amelanga mama no aza ya kolema makasi simbanga na yoka libu mopazi zo mbongo pardon sombela nga bouteille ya mai na mila pardon mwana na ngai na yebi ko uchi classe ya kolemba pardon kenembango osombela nga mwana tali mbongo bana botosi bazalaka mwana ye wana kei yaka mwana yaka pardon mwana na ngai nazoko kate sunga nga simbanga kana kota na chinela na suba pardon mwana botosi ye wana pa simbi mama ye wana akoti na mama na kati ya tinel mama lobi asuba bande kona ngai tolanda film na bokebi nyonso mama wana ye wana zotala sima papa moko aleki me abeti kara mama bizena bita pape mouchoir na suba mama na zobita pape mouchoir pour asuba me ko suba mona bato atelemi wana to mona me pape mouchoir na pour de bondeni mama bandi ko fula mwana ye wana bandi ko benga minga zo kosola lobi pardon mwana na ngai libumo esali passe pardon mwana na ngai pour révision na d'autres mama na komotala mama mwana lembi ye wana mwana na kiti na sa vandi abi oyo kindenge nini mwana ngavanda kimia cha mutu awa pe mana ndambo pardon na suba mwana mama pe misi mwana batu bandeko il faut ko surveiller ka mwana soki ake classe il faut ko benda ka mwana matoi mutu nyonso akobenge na nzela mwana telemaka tetala makambo eleki mama ona mwana batu tala mwasi azemi ye wana komolu tala azoluka nini mwasi azemi alongoli fula ye wana azotala makambo nini asali na mwana batu ye wana azotala na nzela soki batu bazoya mutu azoya te bandeko botala makambo ezoleka ana mwasi azemi oyo tala ndenge mwasi bandeko na ngai oyo ezalaki zambe na ngai zemi ekomi Ndio mwenyewe anakilinape watoto huyu bajeni fi mpaka usiku anakilinape mumone bien ok anakilinape weka kichwa huku ye huyu ok mnamona bien ça va ndio benye bashiri ça va samba hapa ndio benye bajeni fi anakilinape mona baona chef, on a camarade chinois, David, on a déjà vers Kamalondo Malamoy. Il faut monter, on a Mobamba Léo. Trop, c'est trop. En Congolais, ils déposent ma candidature. Nous n'allons pas tolérer. Jamais au grand jamais. Alors, nous leur demandons de pouvoir retirer leur candidature dans 12 heures. 12 heures. C'est pourquoi nous nous dirigeons vers la scène. De toute sorte que nos confrères, ils sont venus de Kasaï, ils sont venus partout là pour déposer leur candidature. Retirer leur candidature au plus vite possible. 6 heures que nous leur apportons seulement. Point barre, messieurs. Le premier enseignement, c'est le retour glorieux de Jésus-Christ auprès de son Père. Jésus a fini son mandat ici sur cette terre et voilà, de bon cœur, il retourne auprès de son Père. Il n'a pas cherché, comme nous aimons le dire au Congo, à faire un glissement. Jésus n'a pas glissé. Jésus n'a pas prolongé indûment et injustement son mandat sur cette terre. Mission accomplie, on s'efface et on laisse le temps aux autres.
N'ayez pas peur, disait le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Et tous ces êtres mortels, ces êtres humains qui essayent de vous faire peur ne sont que de mortels comme nous. Et ils finiront tous dans le cercueil comme nous. Au niveau du pays, le pays va très mal. Le Congo va mal. Et qu'on ne vous trompe pas. Il y en a qui vous tiendront des discours en vous faisant voir que vous êtes au paradis. Si c'est ça le paradis, le Congo d'aujourd'hui, je ne veux pas aller au paradis. Au niveau de notre province de Kwilu, mais rien qu'en faisant le voyage, jusqu'ici, nous constatons que notre province a beaucoup de défis à relever. Et la réalité sociopolitique de notre province ecclésiastique nous inquiète énormément. Elle est caractérisée notamment par des tensions entre les différentes couches de la population, que des divisions entre nous dans nos provinces administratives. Nous passons le plus clair de notre temps à nous diviser. Or, Jésus nous avait prévenu, un royaume divisé est un royaume qui va à sa ruine, à sa perte. Comment pourrons-nous développer l'ensemble de notre province si nous excellons dans l'esprit des divisions? L'ensemble du pays souffre. Mais si nous regardons la réalité de notre province, il y a tellement de misère. La corruption à ciel ouvert, le banditisme urbain, l'état de délabrement très avancé de routes, nous l'avons fait. Si on ne prend pas garde d'ici 2 saisons de pluie, la route de Kinshasa va se couper. Vous, agents de l'État, devant votre porte pour demander des taxes. On nous fait des promesses alléchantes. Et l'année prochaine, il y aura des élections. Il n'y aura pas de glissement. Il y aura des élections. Et ces gens-là vont venir ici pour vous tenir encore des promesses et vous allez les applaudir et leur donner votre voix. Depuis toutes les promesses qu'on nous avait fait miroiter autour de la frappe et de la construction du barrage de Kakobola. Où est l'électricité de Kakobola? Et demain, à l'approche des élections, ils reviendront avec des projets pour dire, voilà, nous voulons terminer le projet. Vous êtes un peuple respectable et on doit vous respecter. On ne doit pas vous tenir des discours farfelus, des discours insipides et le lendemain, votre misère continue. Kabila laisse mais on a Kabila Kabila fort, fort, amakasi kutu. Open. Amakasi fort. Nous saluons notre héros national, Armand Tingulu. Katumba to pesa bado tina bandu. Wewe na kiti na bandu lubwe Katumba zawa. Tumbia cheba ngoko mbrete. Ah. Katumba to pesa bado tina bandu. Wewe na kiti na bandu lubwe Katumba zawa. Ah. Ambulance onyo soma no hôpital Katumba. To sala réunion poto so baba morgue na bandu. Mutapie biso mbongo. Na kepa kizenga ba promesse auto otalaka na salle. Mais sala moto ulia onde. Nete. Na bimanga Katumba benga na kiti na ndako na ya bidelesi. Ba ebisi mozolela.
na biwe. Bon, à réunion, combien de personnes? Avec 1000 personnes. Colis à combien? $50. Abeti Moutouni, abeti machine, $1000 pour $50. 1000 personnes pour $50, abeti machine. Bon, bien prévu, abeti machine. Salle combien? Abeti machine. Yo mo pe moi poche na yo parce que tout ça va ni abeti machine à pesi mo. Katangé à pesi mango mabandu. Toya na kati qui va donner $100,000? Député Momo nani comme il y a des machines nani. Jamais le classe yo, je donne 100,000. Qui le loi piaté le route. Et ce sont compagnie. Batanding on a sous yep sangana. Muto wa katumba na dangereux. Dangereux. Pour ceux qui n'ont voté ici. Tam sumutu mwa bandu la osai a voté. Ça dit a marqué époque. Ana ema boko makasi mais a pesa côté politique a fongola kama kamuna e. Ngana beta na TV na Alexa PC. Na Alexa ba bese na ka. Amona ngumala moko ba modifier caractère. Na Alexa Kawele école le premier école Morele. Kiwele na Alexa kiwele. Ngatanga na katanga. Asa droit kuna. Ngana muya mu collègue na ngamuya. Na sala droit na Lubasi. Sikoyo oyebiki na kena na filma Kiwele na salité na. On a énervé comme Moïse. Il ne s'est rien à habitué courageux. Mon talibosa se meranda qu'on a vu Esaïe. Habituellement défié. Pour la salle. Pour la salle. Abongisi abandi ko bongisa biloko ala nyoso. Tu vois un homme dans son esprit là. Au motande ngona suka sa adversaire na. Oyebite ba bazue mbo congolais pesa mboka ba sportif. Ba omona ke yo tipo ya lingi balle trop, alingi ba sport donc ba sport que se développer. Donc c'est un candidat dangereux. Vous pouvez savoir que c'est torpété. Donc, vous n'avez de laisser la place à Félix. On a éliminé. Dans l'obité, on a éliminé. Donc, pour eux, on a l'action qui est assez dangereuse. Il y a un exemple, on a payé. Moutaban, nous avons le bon $100,000. Il est a payé ça, mais lui, il a payé la salle. Et la nourriture, il n'y a pas de nourriture. Katangé, quel est l'intérêt qu'il a? Il calculait le futur. Tu vois, moi, c'est ana makile ya munele ata basiliki balobi ba aussi mais empêcher ya koma présenter ceux qui Kabila ba bengi Rwanda comme président alors ba repexer ndenge ce qu'on a écran na yo ozomona Moïse ako koma ka président mutu nyonso zoka